Ministre ya Mambi Masembo ya RDC Rose Mutombo atindi lisusu mokanda mpona kosenga CPI kotala mpe kobanda bolukiluki likolo ya mbeba efundi M23 na mapinga ma Rwanda na 2022-2023. Atindi mokanda moye ntango procureur ya CPI Karim Khan asalaki mobembo na Kinshasa na suka ya sanza eye. Kalaka mokonzi ya ONU apameli bayi molongo kokota te kobatela ba civili na bitumba na mokili, bitumba biye bimataki na 53% na 2021 na 2022. Bato pene na nkoto zomi na sambo bakufaki na 2022 na bitumba bizali na bikolo zomi na mibale kati na yango RDC. Bayi opposition babengi balandi babango na botelemeli lobi liboso ya seni atako bakonzi ba etuka ya Kinshasa baboyi yango. Bapameli bayi opposition ko banga kokende na mapunami pe balaki ete makoki manso makopesa na seni. Mibu zomi misengami mpona Ousmane Sonko na bosambisa mibwaye mpona kozwa mwasi na makasi na Dakar na Senegal.